émission lelo tozo se focaliser sur difficulté au bakoko na biso bazala nango ntango ya kolia. Donc ba difficulté eza ebele. Premièrement, plupart ya ba mikolo o bakoko neti na koloba bazala na problème ya koyoka solo. Donc ce qui fait que okolamba biloko eza bien, mais le fait kaka ke bakoyoka solo wana bien te, c'est difficile mpona bango baapprécier qualité ya biloko wana. Donc okomona balie okanisa baza na appétit te, mais baza na difficulté ke bakoapprécier solo neti mutu nyonso te. Donc omoni neti soki mutu azolamba soso ou bien mutu azokalinga mbisi ou bien asali mwa sauce moko ya bien, solo wana mpe bakisaka appétit. Alors neti mikolo baza na difficulté wana ya koyoka solo, ce qui fait que ezala mpenza mpasi mpona bango balia avec appétit. Eza élément ya liboso. Élément ya mibale eza mpe ke baza na difficulté ya koyoka goût. Donc puisque avec l'âge baselile banerve oyo ezopermettre ke mutu asentir goût neti mutu nyonso, epa bakoko bato mikolo c'est vraiment réduit, ce qui fait que il n'apprécie pas la nourriture de la même façon que nous autres. Donc akolia mais azoyoka ngo mpenza goût bien te. Sukasuka okomona soit abandi obakisa mungu ebele ou bien abandi obakisa baepisi wana ye moko, parce que soki olambi kaka na ndenge moko ya normal mpona bato nyonso, mpona ye il peut ne pas sentir quelque chose. Et puis troisième élément eza mpe ke bamiskle wana oyo esalisaka biso tomarche, tobenga bamiskle yango eza miskle de la mastication, oza bamasseter, bamiskle eza ebele. Epa bato mikolo ça devient un peu faible. Donc ce qui fait que habilité ou bien puissance mpona bango ya komastiquer eza un peu affaibli. Donc ça contribue aussi que bakoma koboya certains types ya biloko ya kolia, surtout oyo amoni ke eza mwa makasi omona bakoma boya yango, même si olambi yango bien, mais mpona bango ozala mwa mpasi. Et puis baza mpe na difficulté ntango ekomi ntango ya koavale, puisque souvent bazala mpe na baproblème ya sécheresse au niveau de la bouche. Le niveau ya basalive eza ndenge moko na biso te. Donc bango bazala mpenza na baproblème wana ya sécheresse au niveau de la bouche. Élément mosusu mpe komplikaka façon bazolia ou bien façon bako apprécier biloko ya kolia, eza mpo baza problème ya mino. Omona mutu mosusu aza déjà mokolo atikali kaka peut-être 7 mino ou bien 8. Donc ce qui fait que wana il faut apona biloko ya kolia. Donc c'est ça, dental problème eza mpe ezotia balimite. Donc moyen balia biloko nyonso eza te, il faut qu'ils choisissent quelque chose oyo eza un peu acceptable mpona bango. Problème à mino, c'est un problème sérieux. Puisque sans mino, vous avez difficile à mastiquer proprement et puis avaler ce qui est acceptable pour le système digestif. Et puis, des problèmes sous pesants, les bakoko misusu akose retrouver soit aza na ndako aza ye moko alingi alamba, mais aza na problème ya cataracte. So cataracte, ce qui fait que capacité à komona bien eza un peu réduit, et puis elle ne peut pas très bien voir ce qu'il fait dans la cuisine, ils ont limité la possibilité à ça quelque chose de bon. Et puis en plus de ça, au-delà de 60 ans, la plupart ont un problème d'ostéoarthrosis, arthrose,
bien sûr les atrocités ou remarquer qu'il y a un problème disons articulation eza mpenza flexibilité articulation soki omi makasi mpona problème akozala arthrosis ou akozala na histoire ya rhumatoïde arthritis, ce qui fait qu'ils ont limité habilité na ye alamba na cuisine ou bien manipuler quoi que ce soit. Donc même si akei na cuisine akose retrouver kaka badifficulté eza ebele. Et puis élément mosusu oyo ekotia ke même si baza na cuisine bariske ezala ebele eza ke bazala toujours na baproblème oyo tobenga batrema loboko ezotremble, ce qui fait que c'est difficile à saisir par exemple lutu ou bien même panne oyo eza na mafuta moto, même si asimbi omona ke loboko ezotremble kaka. Donc ça ce sont des difficultés à ne pas oublier, à ne pas négliger. Eza mpe na misusu mpona problème ya incontinence urinaire baopréféré batika komela mai bakoabandonne. Donc po amela mai mpenza il faut réfléchir deux fois puisque so ayebi te soki ameli mai moya contrôler masubo eza te. Donc akomela mai mais avec limite. Donc c'est un peu ça. Difficulté mosusu bakozala nango ekozala par exemple aza na histoire ya diabète, ce qui fait qu'il faut apona biloko bakolia, il faut éviter biloko ya sucre wana. Soki aza na hypertension il faut éviter mpe biloko ya mungwa. Oyo aza na baproblème ya baartère, problème ya circulation, il faut mpe asala makasi aéviter biloko ezocontenir graisse, ce qui fait que alimentation na bango à un certain niveau ezokoma un peu compliqué, c'est un peu complexe. Donc il faut toujours reconnaître que ntango ozofanda na mokolo na koko na moto asi akoli, ça ce sont des vraies difficultés à travers ça. Des fois c'est difficile aux gens de comprendre parce que on pense toujours que non aza compliqué, aza boye. Non. So le tali éléments nyonso na énuméré, ça va t'aider à bien servir au moto bozanae. Surtout si vous remarquez la difficulté, ça va te permettre de comprendre par où commencer et puis où corriger. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. On garde contact pour vidéo sous Roya. On peut Monique Euro s'abonner, ça ne me dérange pas, mais l'essentiel c'est que c'est le message que je voulais passer. Ok, merci.